Bonjour, bonjour. Mbote mbote bandeko na nga na pesi biso mbote na kombo na mokonzi pe mobateli na biso Yesu Kristo. Azwa lokumu lelo asangisi biso lisusu po na mema message oyo apesi ngai na kotikela bino bana na ye po toyeba makambo nini ezosalama mes bien-aimés dans le Seigneur. Na ye na message moko papa alakisi ngai ya makambo ezosalama na molili, makambo ezosalama na molili ndenge kaka na kotia na titre na biso. Nzamba alakisi ngai mwasi moko na kokende directement au but, mwasi moko oyo ba comploter ba préparer les biso bana ya Congo pour a conduire mboka na biso Congo. Bana na Nzambe eloko moko te bomba na kana miso ya Nzambe. Nzamba lobi na biso na maloba na ye asalaka eloko moko te sans a révéler secret na ye na secret oyo ezoleka na molili na bana na ye na basali na ye. Donc tata azwa lokumu Nzambe na biso akumisama mpona makambo ebombanaki abimisi na poasa. Ndenge na lobi Nzambe alakisi ngai mwasi moko ba préparaki po batindela biso a conduire biso, donc a mema peuple congolais, donc a koma na pouvoir na Congo. Na lobi ba préparaki na lobi Nzambe te po Nzambe pe a préparaki déjà mwasi moko oyo ye atiaki aya ko restaurer mboka liboso ete le roi divin a yana pesa déjà ba message wana Nzamba la kisanga pe a confirmanga Nzamba la kisanga peut-être 3 ou 4 fois likambo ya mwasi oyo ya établir. Mais lokola diable a kopiaka toujours Nzambe, diable avandi na molili balobi non lokola Nzambe na bango oyo nguya nyonso azo sala likambo ya boye azo établir mwasi moko atie biloko moko spécial na mwasi wana apesi mwasi wana mission moko spécial oyo ko kangola Congo oyo ko restaurer Congo na minute mukie donc dans quelques mois mwasi wana kosala bikamwa ndenge tata Nzamba alakisaki nga ndenge naiki koyebisa bino na pesa bino ba message wana. Monguna pa avandi na kwe na ye amoni lokola bazala na misu mine ya komona makambo ba moni ke tata Nzamba aza na plan moko asali ya kotinda mwasi moko aya ko restaurer Congo, akoya kosala musala moko précis oyo Nzambe apesi mwasi oyo akoya. Alors bango pe ba préparer mwasi moko oyo balingi batindela biso avant mwasi oyo Nzambe, avant na lobi bien avant mwasi oyo Nzambe na biso a préparaki a ya ko conduire Congo avant l'arrivée du roi divin. Avant l'arrivée na lobi lisusu Nzamba bongisaki mwasi moko oyo alakisaki nga atindaki na ko yebisa bino bana na ye. Alors Nzamba zo révéler ngai na butu ya lobi ya le 23. Donc na un message comme une urgence pour to joa ba disposition pour to kote la yango mabondeli pour tata yebisinga bongo alakisinga yango lobi le 23 mwasi moko basi babongisi na molimo. Donc na molimo elle conduit déjà. Donc nazo pesa message au mais bien aimé dans le Seigneur peuple congolais totika ba distraction s'il vous plaît bande konanga poto tika la kana distraction totika lo ba makambo zanga tina me makambo zo le kana misu na biso mboka bazo sala biso makambo na misu na biso bazo nyokola biso tozana pouvoir te ya ko arracher puisque nous sommes dans la distraction. Pour Nzamba zo l'acception makambe tozo sosola te toza distrait mingi peuple congolais nazo senga na biso lelo me bien aimé le Seigneur tout landa message bien alingi te bo comprendre te makam nazo ba peut-être makam na lobaka na s'exprimer à ma ben na ebité peut-être mais nazo sa l'effort ya ko s'exprimer clairement bande ko mingi ba yebisa nga ke ba comprendre bazo comprendre makam nazo loba. Donc nazo meka o sala vraiment effort ya ko loba nga naza na ka mutu neti bino naza radio te naza ka mutu donc nako se tromper maloba na ngeza ordinateur te za maloba ya mutu donc nako bimisa pe liloba na sali erreur. Donc tout landa ba erreur amikem kete pona mutu neti bino mes bien-aimés mais tout landa fond ya message ya révélation oyo papa pesi et ça très important au vent de la likambo yo pour na repesa ba exemple belé oyo eleka na basali ya Nzambe kala makambo so se komelaka bango po bazwaka au sérieux te makambo Nzamba yebisaka bango
mapamboli mususu na Bible na mikanda makomi o totangaka eumelaka pona nini po peuple nzamba azaki distrait to ayebaki ndenge akosala te donc a négligaki point moko boye makambo nzamba alobaki ekokomela bango ya mabe ekomelaka bango. Donc tous à la attentifs mes bien-aimés dans les scènes ngi message to vanda penza kimia bon mais on peut s'en attention pour comprendre be makambo nazo balelo ça important pour na vie na yo ndeko nanga pour avenir na yo pour Congo za avenir na biso. Avenir na biso za ba mboka mboko to vandita avenir na biso za na Congo. Na so pesa message onde na zweli yango na so bimisango mes frères et sœurs tant sou na kolo balinga la moko boy to momo boy mama kasi bo tenir nga rigueur te na so balikambo ndenza balaksinga na lingi to lamuka mes bien-aimés dans le Seigneur to lamuka nga na zo loba nga ngai so nga na lobi na lamuki eza ngai mais na za na souci bino pe bo lamuka to lamukela makambo nzamba zo loba eza très important mes bien-aimés dans le Seigneur eza très important. Nazokota la message au papa Pesingai, makambo ala kisinga ezali très grave, eza sérieux, mais nzambe aza plus grave. Ngana lobaka yaza sukisa. O nyonso ya la kisi eza pona biso batu makambo eza impossible et pas nzambe zelo muki. Tous à l'attentif to meka koyoka makambo nzamba ebisi biso. Po to ebako gérer yango maloba na biso. Makomi ebisi biso pouvoir na otobimisaka na maloba na biso ekoki kopesa kufa ekoki kopesa pe bomoi tokoki koboma na munoko tokoki pe kopesa bomoi na munoko oyo koloba yango osalama nzambe lobi akimaka na sima maloba ya bana na ye ya basali na ye pour faire accomplir eloko bango basengi ye. Donc voilà, avant tokota yambo tokota toti kana no moment ona maboko tata nzambe. Merci na bino bandeko na nga nyonso oyo bozo botilinga ba botilanga ba commentaire bozo sanga makamususu nga mona remarque kate lobeli na ngai molimo mo santu ndenge na lobaka olena loba a eza nango ka ke lobeli. Eza bien on a bien eza berre o mona na banjo loba nazo yeba nga mote na che to na che a eza kaka elobeli ya mutu molimo mo santu yende muta okonduire nga yende muta zo bokola nga eza molimo ya nzambe azali mutu aza troisième personne ya nzambe na biso azali mutu molimo zelo côté aza mutu. Merci mingi na bandeko nga merci na ndeko atela nga commentaire wana tata nzamba pambola yo apambola bino bosunga nga so bomoni ya mususu pona bongisa ngole ya mususu na remarque kate bokomeli nga bongo vraiment na esani nga malamu na sepeli mingi nzamba pambola bino apambola bino apesa bino lisusu ta mingi ya osala musalo tozosala biso nyonso to continue kosala ngo bo exhorter bo tia ba verset biblique bo kabola na baninga bo partager nzambe azomona biso nyonso musala tozosala na ndenge bozo soutenir œuvre na ndenge bozo encourager ngai vraiment tata nzambe apambola bino pe azwa lokumu pona bomoi na bino santé na bino ndenge boza na bomoi ndenge bozo landa message bozo koma boza nzoto makasi nzamba zo pesa biso makasi tozo kende tina suka na makambo bandeko nanga toko lâcher te to lâcher le côté to lâcher Congo te zamboka na biso c'est notre héritage toko lâcher yango te toko lâcher yango ata mokiete biso mtoza na supériorité parce que nous avons un esprit supérieur. Molimo atatu azali na kati na biso azali kolo makasi koleka azali kolo ya milimo nyonso. Donc voilà to bondela po molimo atata akamba biso banda ne bandel tina suka pesa nga sagesse ko pesa message pe bino boko boyeba ko discerner makambo nini ayebisi biso to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Papa to yepa ina yo kozongisa lokumu epa ina yo pona grâce au sali biso papa pona makambo o révéler biso tika kombo na yo lokumu po kaka yondo ko yiko yeba makambo e bombani o ezo salama na molili po bimisa ngo boye na poisa na bato ya mikie lokola biso na bana mikie o tozana no mikie na miso mokili mais na misu na yo tozana importance papa zwa lokumu po linko kangola biso linko kangola mboka nozana sima ya mboka nozali présent tu es là otika biso mokolo moko te kombo na yo zwa lokumu tika molimo na yo tata akamba biso apesa sagesse na nga motu na ye na message apesa nga maloba intelligence na patience ya ko libérer message oyo na mayele nyonso po bana na yo ba comprendre message ni otindeli biso message ni lobi na nga na kabola na bango pe apesa bango discernement pe présence na ye ezala ezo esika na nga na limwa nazala na nga te
po na ye awa po na ngai te papa na ye po na kosala mosala na yo kumba ngai banda na ebandeli ntina suka zala na bana na yo esika nyonso tu bazali dispose nyonso ekoki papa po bacomprendre makambo papa po eza motuya banda na biso na ebandeli ntina suka makila na yo yesu mokonzi ebatela biso ozala na biso pe na nsima message na biso otikala na biso ozala na biso mikolo nyonso na kombo na yo yesu mokonzi tosambeli amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ndenge nazoloba nazokota mbala mona message au papa pesi ngai message elekeli ngai mais bien aimé dans le Seigneur, mais naza na esengo po lokola nzambe abimisi toyebi ye ke toyebi ekomama te mais toyebi ke soki nzambe arevele biso likambo seka boyi yango seka apesi biso pouvoir ya osisa likambo wana apesi biso pouvoir ya kobebisa yango ya ko éliminer donc apesi biso pouvoir ya kosalisa yango et sala et bota et vivre to apesi biso pouvoir pe ya ko éliminer yango ya ko anéantir yango ya ko détruire yango na kombo na Yesu Christ. Donc na butu ya le 23 ezaki lobi na tongo ezaki na tongo te ezaki na vers midi tozokende na midi po nazozela prière na nga midi na lobi bon na tongo comme na la mukaki comme na salaki te na bi bon na ba heure moko boy na zonga moi moke comme na profiter moi moke na s'allonger bon na côté ma lisusu na l'heure ya prière na nga ya midi eza recommandation nzambe apesa ngai na midi nzambe atalisa ngai yango na partage ngo na binote ezali très important surtout la prière ya kobunda na midi eza très important puisqu'il y a des choses qui se passent à midi na ba 12 heures donc nazongi na pongi tango tozokende vers ba midi je pense midi c'est beti justement ezali ndoto oyo muterete na kinga mwa muki na ekotelema ba midi et quelques mois nalali nzamba azolakisa ngani me bien aimé dans le Seigneur nazomona na komi na esika moko boye esika na komi ezaki clairement Afrique ezaki clairement Congo nazomona ngo ke nazaki vraiment na Congo sikoyo namoni mwasi moko boye na bana na ye ebele asai na bana ebele mwasi yango atelemi na bana na ye molimo etindi ngai na pusa na vers mwasi wana na pusa ni vers mwasi yango eta na ye kaka ndenge azalaki esalinga bien te esalinga neti pasi na motema na pusa ni na avancer vers ye na bandi kosola na mwasi yango asaki na bana na bandi ko expliquer nga makambo abandi ko se plaindre mbala moko abandi ko lela zo laksanga bana na ye azaki na bana ebele bana ngo balandana bana vraiment ebele j'ai même pas su compter banana bazaki vraiment azaki na bana ebele une mère seule azaye moko azo expliquer nga azaye moko donc mobali azate papa bana wana azate azaye moko na bana wana azo expliquer nga azolela bana batelemi te bana bazaki na eta moko bandeko nange esalinga motema pasi na bandi koyebisa motango expliquer nga na bandi koyebisa na lobi te nzambe na biso aosala justice na makambo na yo donc malobana nazoloba elinga bongo na ndoto nazoba na nzambe na biso aza nzamba justice comme olobi na ngai kondimelaka nzambe wana yebake nzambe na biso wana ko changer situation na yo eko changer aza nzambe ya justice nazoloba ne likambo ya justice na exhorter mwasi wana na bana na ye ti avandi a se calmer elongwe wana mbala moko na sali lokwa na pusani mwa muke arrêt bus moko ezalaki wana na ke sikoyo place wana arrêt bus wana ezalaki nazozela bus moko fale ya wana sikoyo mwasi yango pe ye pe alingi ya ye pe akokota na bus wana ye pe bandi kopusa na telemi ndenge kaka tozelaka bus ya telemi un peu moi quelques mètres na ngai na bana na ye nga pe na telemi tozozela donc makambo na ye e abattre nga na telemi kaka na zangelo ka osala nazo exhorter na motema na nazo zela bis ye pas zo zela bis sikoyo mais bien aimé dans le Seigneur buseye tango buseye mbala moko ngai na koti na bus nde ka ezala na koti c'est comme si ezala car na entrée moko bus yango po soki ezali na ba entrée belé nde ba bus ezalaka penza za rentrer liboso na sima nde mwasi yango peut-être akotaki na bana na ye na sima ou bien
na entrée mosusu mais entrée ezalaki moko donc ngam na temaki jusqu'au bus etemaki na koti liboso l'air na koti mbala moko na s'installer donc scène ya kofuta na bus ou bien nini donc nzamba longolaki puisque c'était pas les messages que nzamba nga pesanga bien que bus soko koti ndeko futa ba futa bus mais na ndoto na kotaki bongo poza message nzamba opesanga wana eza na ndoto donc bis ba kota te so futi te aloko frauder donc bis ba futa o mama da salo ba ki okoti na biso vandi te po biso ba congolais to linko balusa makambu nyonso c'est comme si on vient pour embrouiller les enfants de Dieu donc wana yangwana message te tant na koti na vandi ko vanda ka nga na vandi na koti na kiti moko zaki bala moko libre na vandi ko vanda na vandi ba moko na moni chauffeur a démarré. Tant chauffeur a démarré, n'a remarqué que moi si on a zoya quoi kota na banana na bis. Ba mon chauffeur a kangi porte. Na mona pe ba scène wana pe belé na bamboka auto vandi. O mona mutazo mais on eza muto azaka mo musika. Moi si on azaki musika ta zaki pembe nanga. Azaki mo musika te. Donc normalement soy déjà mutazo na ke chauffeur a moni mutu akozela mutu wana mususu kutu sozo ya musika ozela yo. Soka moni yo so aza motema malamu puisque j'ai vu des méchants chauffeurs. Mutazo amoni mutazo ya makei oya mitema mabe bazalaka sikoyo mwasi wana alingia kota azalaki musika te chauffeur asakangi bus sikoyo akangi pe mbala moko démarrer bandi kokende sikoyo na moni azokende mwasi wana bandi kolanda bus mais bien aimé dans les scénarios bandi ko beta bus abandi ko beta na fenêtre bus azo beta na fenêtre bus azo beta bana na bandi ko beta azali na bana ebele amemi musu na maboko. Mes frères et sœurs, ça n'a pas ma place. Mais chauffeur a joué au monde que mon ami sunayo, au monde que mon tangia kota na bis au kangeli bis pourquoi? Mes frères et sœurs, moi si on a bandi kolanda bis bande kolanga ezando tonga na moni, mais ça m'a emboîté solo, nzamba faire sentir à la tinga m'a emboîté solo. Na o senti pasi ya bato na mitema, na o senti pasi ya bana na mutema na zo kango mpasi nde bana na bazo bana babandi ko lela. Bana na bazo lela mutema pasi. Motion azolela, chauffeur azokende, tiko mes frères et sœurs, et c'est le quoi chauffeur azo continuer kokende et tokoro ba motion abana na ba kimi peut-être ba plus de 5 minutes. Ana mona msuna maboko misusa mike, imaginez-vous la scène. Bazo kima ndenge wana. Siko l'air bazo kima, chauffeur wana azokende kaka. Elle kelinga na telemi mutu moko ta telemi na bus mutu moko ta telemi pour riposter mutu moko ta zoloba na telemi na bus na bandiko ganga na bandiko gangela chauffeur mais frère c'est lenga na gangela chauffeur boyebi compartiment chauffeur ezalaka neti moi boy soki o telemi neti o mona no pe chauffeur te na telemi neti place na zaika na kiti na ngana zoloba na otala moso nenga tikali moi sima bazolela bazokima kaka na so ça ce chauffeur a telema na bandiko loba na bandiko silika. Na bine mais comment cause motema mabe bo monite que moi na zana banane comment pourquoi au démarrer boy pourquoi que yo tiki moi tellement na bandiko loba na bandiko ganga nazaki yangai tellement que na bandiko ganga chauffeur a bus ko a telemi tant chauffeur a bus a telemi a arrêté penza bus a telemi a kati moteur ya bus a telemi siko ya bimi na place na a yesiko place côté ngana zalaki a yesiko yo pour ayoka nga makambo nazo ba pouvoir répondre ngai. Mes frères et sœurs, tant mon chauffeur a bis abimi tia ya wana nde place nazo mona chauffeur a bis azanani boyo kalikam na oloba onzamba la kisinga ba message nzambe authentique oyo utie pa nzambe natala boy muto a telemi muto memaki biso arrêter bisa yesi ko pouvoir répondre ngezaki nani moi si ezai moi c'est moi mbaliti naka mona bi na motema na ngasko na bi chauffeur abisango banda tozo kende chauffeur azo mema biso ezande moi si mona mwasi yango aza mo longi boulboye moi pembe mais bien aimé dans le Seigneur ngalinga précision na makambo nzamba alobi na ngana loba nzamba brouiller na ndoto na suka place nzamba sukeli na otanga kombwa mututi na moni chauffeur ya bis chauffeur ya bis abandio loba na ngai abandio répondre aza mwana mwasi na telemi na étonnement na kokamwa na bandi kota chauffeur ya bis abandio loba na nga yo zo loba ofunda nga wapi nani yango oyeba
ata so oyebisi mutu ofundinga nani akoyeba ke nga sali bongo ke na sali ba acte boke na tiki famille wana ke baleli ou bien na monti bango pasi ndenge ozoba nani akoyeba siko nga na bandi ko répondre moi si on ando loba na ye boye natanga makambo oyo na lobi na ye na bandi ko loba na ye boye mais bien aimé na seigneur na ngi to so moi de quoi noter to noter makambo misato na loba on a loba ina moi si na lobi na ye boye boye uti epa na nga te za makambo molimo na lobi na ye non yo kanisi ke ba moni yo te menga na moni yo e na yebi nde na ofundela yo na justice na lobi na ye bongo na tangi su likambo justice deuxième fois na loba ina moi na justice na lobi su na ye justice na lobi na ye na yebi nde na ofunda yo na justice na kozwa kaka numéro ya plaque na yo ya bus bokoma tokoma plaque numéro ya plaque na kozwa numéro ya plaque na yo ya bus na kopesa na heure oyo kumbaki bus oyo bafe oyo eleki po yo mutu ozali na service na l'heure oyo na kopesa numéro na yo ya plaque na heure oyo osali makambo oyo na jour ya lelo oyo osali makambo oyo tango na opesa biloko wana misato na yebisele na opesa biloko misato bakoyeba nani azalaki na volant nani a commettre ba crime oyo po oza criminel na bandi koyebisa mwasi na ndingo lere na yebisi ebongo mbala moko avandi nie tango na yebisi ebongo esi mbala moko na sutuki na lamuki ezaki tellement réel na lamuki na pongi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nangi siko to partager makambo nzamba la kisini nangi na sosol sabino oyo molimo wa tata alobi na ngai. Po ye mtape sa biso ba message. Et loko o nzamba zo la kisanga na molimo na ye awa eza nini? Nzamba zo la kisanga zo la kisa biso zo yebisa biso ba congolais. Biso nga na mona ki tout d'abord ezali mboka eza Congo. Moi si on a mona ki azolela na bana na ezali mama Congo. Mama na bana na ye o bazolela biso ba congolais tozolela botande nzamba sali sen wana biso ba o tozolela bana Congo mama memi bana bazolela bazo souffrir mais muto azaki na volant conducteur nde mukonzi ya mboka azolelisa bana ya Congo. Siko nzamba zola kisangai mboka na biso Congo na conducteur na bana na ye mama oya memi bana bazomona pasi azola kisanga siko yo conducteur conductrice sona benge nini aza mwasi na sima na ye mais bien aimé dans les scènes na sima na ye il y avait encore une femme nzamba zola kisa biso boy ke oyo azalaki na volant aza conductrice oyo bache déjà na molimo makambo ya molimo makambo esala ma physique me bandaka liboso na molimo similati nzoto nzamba azolingo yebisanga par là que mwasi oyo abongisaki aza prête aza na sima juste po azwa volant azwa comme un contrôle, à conduire mboka. Mais il y a une femme au spirituellement bâtie à zana volant à lingi ou à kumba déjà mboka. C'est ce qui est important. Pour spirituellement c'est elle qui est au volant. Mais biso to yebi ke mutana na voler za mobali, eza président. Mais Nzamba zo la que spirituellement c'est une femme qui est au volant. Que ce qui te bondelité, moi je suis comme physique. Ce qui te négligé, les bondelité, ce qui te télémé les cambo na ma bondelité. Pour ma kamnzamba zo la kisabiso, eza ma kamto kendo bundate. Eza ma kamte to zo ma banga to keko bamba mutu moko boite. Eza ma kamba molimo mais bien aimé dans le Seigneur. Bible zo ebisabiso boy. Na livre à Genèse. C'est là, dans le livre à Genèse, dans verset Genèse 15, dans verset na bandango bien, dans bandango na 14. Genèse 15, Genèse 15 4. So bandi na 4 bien aimé nandako okiti na 17. Makambo na ina expliqué. Mais ngana zui yango na bandi kaka na bandi na zui 13. Tina 14 pour biso tamulai. Soko bandi na 4. Genèse 15 4
à 16 ans, qui était à Tatina C, aux yeux de mobimba. Et qu'on peut explication malamu ko comprendre bible je sais biso ke nzambe alobaki na Abraham apesi Abraham mibeko abina Abraham zwa ba nyama boye salenanga boye nzambe epesi zwa ba espèce ya nyama soto tangi to comprendre eza ndenge nzambe asalaka makambo na ye mosusu bongo na ba précepte atindi alobi sala boye kende zwa ba nyama sala boye Abraham asali ndenge nzambe alobaki na ye mais bible je sais biso mais il ne partage point les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Donc Abraham akendaki asali na ndenge na ye. Nangi tout temps on anda ko comprendre makambo nzamba asenga ki Abraham. Wana ezani me bien aimé dans le Seigneur. Eza avant ayebisa ye boye. Et là on a ina loba yango. Alors l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans, tes descendants seront asservis. Bible juive sabi so mais ningi ko laksa ke Abraham donc asala ki likambo nzamba yebisa ki bien te. Bible juive sabi so que après ça Abraham alala ki pongi. Abraham sombra dans un profond sommeil. Pongi. Nzamba juive sabi so makambo pongi. Soki tolingi pongi mingi makambo leka biso to mona te. Abraham tout d'abord asala ki exactement makambo nzamba yebisa ki était et puis après alali pongi makasi. Na se ya pongi wana ko bange sali ye amoni mu pepe moko mwindo esali e bangi si Abraham nde ayoki mungongo nzambe koloba na ye ke ba descendant na ba okende 400 ans na esclavage na pays étranger ba kwa servir bango ba ko monisa bango passe pona nini mais ezawana eza français soto tangi bien to comprendre qu'il y a quelque chose que Abraham avait raté. Ayoka ki nzambe masalaki exactement loko nzamba alingaki te et ko bange salaki ko bange ennemi na biso ko bange fungola ba porte. Il y a un esprit derrière la peur. Abangaki alalaki pongi, il y a un esprit derrière le sommeil. Nzamba zo ce sont makambo sommeil spirituel. Message na pesa que leki etalaki mambo ko lala pongi to la muka. Yango nzamba yaki ko yebise likolo nango abama bondela kite tant nzamba pese ba biloko abondela kite. Et place moko te zo yebisa biso ke Abraham akota ki prière abondela ki pona ma tant nzamba yeko yebise même ndenge wana Abraham n'avait pas prié et peuple na exactement ba descendant ba kendeki na esclavagisme il y a 400 ans bana Israël ba swaki bango ba servir bango. Mais nzamba prévenant qui Abraham lelonga na bino me bien aimé nzamba so prévenir biso na makambo nzamba so lakisa biso ke moi si moko azana volant déjà spirituellement monde à ténèbres mutetie eza nzamba te nzamba tie muto mabete Bible juive c'est dans le livre Isaïe que s'il vous arrive malheur nzamba juive biso s'il vous arrive malheur cela ne vient pas de moi. Malheur n'a biso tapa nzambe. Ici Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non les projets de malheur. Pour moi si wana zoya intention ya ko faire souffrir biso. Na moni pasi na oki pasi maman na ndenga zoki. Donc oya ko sala pe moi alinga melisa amemisa ba congolais na to mona ngote. O tozo monezelo te. O bazo sa no moi ba mascarade mo ba concert, ba distraire bino. Moi sali biso moi nini eza makambo ebele bazo sala musu nzamba la kisinga na ko partager yango po ba distraire biso bazo mema biso na jeu wana ya ko kosa biso lokwa bana mike mais moi si wana azana intention ya osekate bo benga ye ata Hitler azama lambo benge mabe na misu na ye oyo tozo moneze eloko te zeloko nzamba alakisinga a faire sentir na sentir passion oyebi nzambe sora bia zwa eloko mwa tia na motema no o sentir pasi ndezalaka na kati ya motema donc nzamba zo ngo yebisanga ke akomonisa bino intention neze amonisa bino pasi ya makasi na bomona te banda bobotama bomona no passion te motion na zo na intention wana mais comme ngai nzambe na bimisi libanda c'est que na boyi
Alors tango nzambe azolakisa biso bamessage ya boye barévélation boye des choses cachées boye eza po totelemela yango bandeko nga na si na telemelaki yango kaka le nzambe alobi nga nakataka na nga pongi etombaki mpe bien mpo na nini apesi nga biloko misato nalobaki tokoma nalobi na ye numéro matricule na yo nakopesa yango directement baoyebaki eza mpo na nini mais bien aimé dans le Seigneur soki olali ozolota o bazwi plaque na yo ata ya voiture numéro matricule no ya voiture eza na lien na identité na yo ndeka identité totiaka na porte-monnaie ezalaka omono bandozana ba problème routière babiloko moko na justice babiloko moko abongo na conduite na yo ta mosusu oninga opase pe examen na yo soki ozolota ba plaque bongo eza identité na yo bazochipote yango kuna nalobi na ye nalobi ntango na opesaka plaque na yo nalobaki poso na ye te nalobaki kombo na ye te natangaki elo na bino ntango na opesa plaque na yo baoyeba yo nalobi na ye lisusu ntango na kopesa air nini oyo nzambe azolakisanga makambo ezalaki na midi ezali na 12 heures nalobaki likambo ya prière à midi nakokota ngo en large makambo mpenza oyo nzambe alakisanga mpona prière ya midi. Prière à midi, et c'est très important parce qu'il y a des choses. Batama B, nyon surtout, basangana la molimo, partout ils sont dans le monde pour faire des choses. Pour nous même makamba mabe na mokili. Nzamba sala kisanga ngo e ngai lobana zana musala. Soki pe na raté prière à midi, na senga vraiment na nzamba tana motema nanga. Et ça là nga bien te nzambe e moka yebi que je ne peux pas parce que l'air on a en plein musala peut-être. Mais eza obligation nzamba pesanga. On a monaki makambo nesamaki ezaki midi jour oyo nalobi na jour na kopesa jour oyo osali makambo jour ezaki nini ezaki samedi eza jour ya saba eza jour ya fin d'accomplissement ya musala ya mutu nyonso o nzamba lobaki o Bible ici biso na livre ya Genèse na livre ya Genèse na chapitre 1 non, eza ndambu na chapitre na verset chapitre 1 na verset 31 et même biso na chapitre 2 to bandika na 2 na 1 bala moko. Donc so to continuer 31 ti to côté na Genèse 2 et so yebisa biso combien de jours oyo nzambe asalaki musala na mukolo ya pemaki. La Bible nous dit que na tanga tamo muke. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi fut achevé le 6e jour et ainsi fut achevé les cieux et la terre. Musala ya tata o ya sala ya mokeli na nyonso nzambe na biso ya kela likolo na se asala kiango na 6 jours et il se reposa le 7e jour. 7e jour eza le chiffre ya repos. 7e jour eza repos. 6e jour eza jour ya achèvement. On nzamba lobi bo si sa nyonso lelo po lobi bo pema. 7e jour bo pema. Donc elo nangane sa mwasiwana eza ke jour oyo sali musala, jour na yo ya suka o musala na wesili. Yango kanga ki biswana. Spirituellement, je l'ai fait arrêter. Nako ganga nanga ko ganga on eza lo sambo. Mes frères et sœurs, eza tellement makam spirituel. Eza makambo ngamo na yebi eza spirituel makasi. Na osenga na bino me bien aimé na ancien. Bon na makambo na zo ba moi profondément yo moko kende nango penza sosola yango kota meka loba makambo mama dasa zo ba 6e jour kota bien na 6e jour. On comprendre que moi suis na musana na ekatanaki 6e jour et silaki spirituellement nzamba sisi makambo na ye. Pona ko ganga nanga pona ko ganga na yo poko ganga na biso ko sambela na biso pona pasio tozolela pona pasio mama Kongo azomona na bana na yazo kima na bango mbango amemi pasi ya bana na ye ba Congolais bazo souffrir nzamba azomona yango na faire achever arrêter bus a telemi a katimoto ya bis tout ça c'est spirituel. Donc so tozo na message to la nango na molim na maloba boté to mona ngondé mama da sabete la biso solo mais nzoka na yeli bino eloko ne yeli bino révélation mon kwa monene o ezana contenu ebelé jour plaque numéro ya plaque heure nyonso tozo compter nyonso za spirituel na geste oyo akataki moto na ye
na longwe na volant aye ponga na ye to s'affronter na prière na kotika te bino pe bana Congo botika te pour nzamba sala biso ke sengo na biso délivrance na biso za Congo, délivrance Afrique mobimba, délivrance ya monde entier ko dépendre na Congo ko lesa mokili eza bongo eza nzambe mutalingi yango nga na yeba makambo te nazali na makambo te nzamba salinga nenga salinga boye ayebisinga boye eza devoir na ngai na kotika ngo kaka mokonza mabi na ngai koki donc na yeli biso les révélations mais bien aimé dans les sept to côté la makambo to côté lango to tika ngote eza pona vie na biso eza venir abana na biso eza venir na biso eza mboka na biso bazo préparer les biso moi simorbo spirituellement elle est déjà là na simana ye nde mwasi nzambe ache oyo nzambe ache makambo ya malamu ache ba mystère na kati na ye ache penza ba mystère na kati na ye guidé par ye moko molimo ya tata ye moko kotambusa ye asala musalo tata kopesa ye po roi na ye roi le roi il va venir mais liboso il y a une femme nzamba che biloko ne mystère nzambe batelemela yango te poso to telemeli yango to moni pasi to kozwa délivrance te to komona sengo ya mboka na biso te donc tozo sambela nzambe asala kaka ndenga lobaki bilaka na ye kokisama mwasi wana azali déjà préparé mais ce n'est pas Dieu nzambe atindi ete mabe oyo elaka biso utaka pa nzambe te totanga Bible bien ezali pamboli te eza pona pasi ya bakongolais ezali jeu balingai basala po babundisa kaka volonté ya nzambe mais nzambe akoganye toujours puisque tala nzambe aomona bango nzambe azotikela bango temps ya repentance azotikela bango temps babongama po nzambe akoboma mutu boye te aza na makasi wana mais il le fait pas azomona bango nyonso tu nayebi te ba message oyo boye so bakokoyo kamba bongola motema na bango puisque Dieu voit tout nzamba zomona nyonso. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message on a ko kende nango musika mena ngena pesa ka moi essentiel on a pesi to kota na parole to kota na Genèse to zo 15 to mona ndenge Abraham atika ki ba descendant ba kene na boumbu ndenge nzamba ebisaki ye volontairement tezali moi ba erreur et salamaka puisque après azwa ki lipamboli par lui kaka ye nzamba pambolaki apamboli postérité na ye mobimba donc surtout toza distrait na likambo nzambe likambo moko ekoki komemela biso de plus de jours au moins likambo ekoki kosala 1 mois esali biso 40 ans et loko ekoki kosala 1 jour esali biso 6 semaines esali biso 5 mois pona erreur mo moke makambo spirituel ezala bongo donc tozala distrait to saisir tout pour to kangola mboka na biso po biso moko tozwa indépendance tozwa liberté tozonga tovana bamboka na biso tosala makambo nzambe alingi tokumisa ye biso nyonso toyamba Yesu Kristo toyamba Yesu Kristo oyo asekwa mpona biso kaka ye liwe sanza ye kaka ye moko o nano ayambi eta yamba ye totambola na kobanga nzambe tososola message o bandeko nanga tobondela makasi tozaka na prière tozala na prière poti tokoma décembre kaka déjà tina décembre makambo belé ya malamu te kosalama tokangama na nzambe apambola bino mes bien-aimés dans le Seigneur na lingi bino mingi na bolingo tata nzambe bo partager message oyo bo ibisa baninga makambo ezoya bo ibisa bandeko bo ibisa balala te to bondela soki Yesu Kristo azongi te na koya ko partager message mususu apesinga na bolingo na ye na tiki bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.